La famille, nini ekomeli ndeko na biso Seguin Mignon. Problème nini, est-ce que ndenge bato bakolobaki papa chéri alingi te bato bayebaki Seguin azobela asali accident grave. Est-ce que c'est solo que papa chéri vraiment aboyi Seguin Mignon a informé bato kaza gravement malade? Et accident wana eutaki wapi na nzela ya mosala to autaki ba place mosusu. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner pour la équipe ndeko na ngai. Quant à moi, je vais bel et bien, j'espère que bino pe boza bien na ngolu ya Nzambe. Bandeko sango ya pasi pe mawa ekomeli biso pona ndeko na biso Seguin Mignon maniata biso nyonso toyebi ki Seguin Mignon oyo aza bongo drummer ya orchestre ya BCBG. Bandeko selon information oyo tozwi ndeko na biso Seguin Mignon autaki banzela na ye et azalaki na ndeko moko ya chauffeur ndeko wana pa kumbaka bien banda kala mais eloko mo ekomeli bango elekeli bango vraiment Seguin Mignon baye kotuta ye mutuka déclassé mutuka epanzani makolo mibale eye kobukana et Seguin Mignon bandeko bakomituna autaki wapi autaki rep to autaki wapi autaki banzela na ye talaka bana mibali. À part ko travailler na BCBG akoki pe kozana ba copie na ye mosusu oyo ye asalaka mais ko uta ba copie na ye wana e ko salake ndeko na biso Seguin Mignon ay ko kutana na problème wana ya accident. Bon eza accident komela mutu nyonso eza kwa moyibi tango yaka eyebana te quand est-ce que okutana na problème wana tango accident eyebana ka mokolo nini te okosala accident et tout vraiment eza sangwa pasi mutuka wana tango yaki kotuta bango soit disant nde toyoki ezalaki erreur ya chauffeur falaki afina accélérateur ye afinaki fallait afina frein plutôt ya afinaki accélérateur erreur wana esali ke bakende kotutana na motuka mosusu et parmi accident wana moto azwi choc koleka eza ndeko na biso Seguin Mignon makolo mibale ekatani daye akutu balobi on ne sait jamais bayebi te soki akotambola susu parce que aza na chaise roulant na minute oyo et puis aza vraiment bien te bandeko na ngai. Et à pasi pe mawa eza makasi que déjà ya bien kutu plutôt eza que et ya malamu eza ke tango bakutanaki na problème wana babengaki directement JB Mpiana oyo aza patron na ye et JB Mpiana yaki abimisi pe mbongo ndenge za ba premier soin et tout abimisi balandeli Seguin Mignon na ndenge bakopesa traitement et tout mais sango mosusu ya mabeto sepeli nango te otoyoki eza ke Seguin Mignon JB Mpiana alingi te bato bayebaki aza na problème mais ya abato bakoyeba pe te ndenge nini parce que bango moko déjà basispandaki misala oyo bazalaki nango mpo na ndeko na bango oyo azwi problème parce que biso nyonso toyebi même na baconcert sa Seguin Mignon nayebi te soki ekesimba mpo Seguin nde moto azalaka kote ya drum ye mpenza moto aningisaka kote wana sans ye mambo estambolaka bien te na BCBG et déjà koyoka ke azwi problème bongo esalaki ke en tout cas basuspendre baactivité na bango nyonso oyo bazalaki nango et ya pasi oyo toyoki eza koyoka ke JB Mpiana alingi te Seguin ayebisa bato ke abeli Seguin ayebisa bato ke azwi problème mais toyebi te pourquoi kobomba likambo ya bongo parce que toyebi ngana bino toyebi mutu tango abelaka mutu soka abeli ekomaka akomaka na besoin ya bato bazala pembeni na ye mwa kosekisa mwa bavisite wana ekonfortaka
mutu epesaka mutu makasi epesaka mutu mposa kovivre lisusu me mutu ntango aobela bandeko na nga azomona bato te boyebi ndenge esalaka estressaka ozomona loko oza abandone ozomona makambo ebelebele bandeko na nga me ntango sikoyo koyoka likambo oyo kejibe mpe nalingi te bavisiteur baya kotala Sege Mignon alingi te bato baya kopesa ye bacourage estce bandeko na nga estce eza option ya malamu yango bandeko mosusu bakomituna eza likambo ya kisi te estce bangi balekisa Sege Mignon parce que binga na bino toyebi monde ya miziki ezalaka tellement na bamakambo ebele bandeko na nga musique oyo tomonaka eza na bamakambo ebele soki tose rappele ntango leki ya Ferregola nani oyo komoni kuta ezalaki nani Gigola si je me trompe pas ye ntango azwaki problème ntango abelaka makasi bavoice oyo ebimaka eyokanaka ke Ferregola alingaka te bato baya kotala Gigola alingaka te bato bayeba ke Gigola azobela bandeko soki bose rappele bavoice wana ebimaki eza na batiktok eza na bayoutube ya bato ti Gigola ye moko na makasi ne soki ndenge nini bakamane mosusu bakomaki koya kobimisa basekre ke o azobela ndenge nini boye te e na suka nango toyai koyoka bavoice mosusu ebimaki ke bangi balekisa ye yango wana ekeye ezongi sikoyo likambo ekomeni ndeko na biso Sege Mignon manata eske eza ndenge moko na ya Gigola bakisi ya bamizisi esengaka bongo ke motu ntango aobela bobomba basekre boloba te or Sege aza na besoin ya bakolege meme ya baorkestre mosusu bayebaki azobela po ke baya faire visite ye basekisa ye mwa motema moke bakonsole ye aza na besoin meme ya bamembre ya famille na ye baya kotala ye me koyoka ke balingi bato bayeba te eske eza na sens ou bien communauté kaka ndenge bazalaka baobombela bato bazokosela mpe jibe mpia na makambo parce que eza likambo ya pasi normalement bajournaliste ya Congo ya minene fo balobela yango me kokamwa ke même bajournaliste ya Congo tomona place baolobela makambo yango te ke Sege Mignon azwi problème eke ezongi vraiment bandeko na nga ça fait mal et puis toyebi bia bamusicien des fois bazalaka bien ntango moto aza pembeni na bango baosala mosala ntango ekoma problème oui bamosusu bazalaka koobanda debi boye atie loboko mais après un temps omona asundoli moninga vraiment bandeko na nga toprie makasi mpona Sege Mignon et papa chéri ezala na motema wana ya kosunga ye ntina suka parce que aza motu oyo botravaye na ye Sege Mignon akota BCBG tongo donc Sege Mignon aza motu oyo batravaye na jibe mpia na bandeko na nga tamolai soki bozoyeba bana ebele elekaka Sege Mignon abandaka komonana te abelaka AVC et Nzambe asala grâce à s'en sortant avec eloko moko te 5 moko te etikala et tout en tout cas s'en sortant bien ti lelo ndenge aza boye na problème oyo ekokomela ye accident vraiment Nzambe atia loboko Sege Mignon ayoka malamu ase rétablir bandeko na ngai et je crois bien bana voyage moko pe bao préparer ya Europe soki Nzambe asungi je crois bien Sege Mignon pe akoya peut-être à partir ya poto bakolandele basoin mais soki pe moyen eza jibe aza na mbongo ebele soki vraiment pose eza Sege arécupere makolo na ye batie Nzambe liboso bakoki mpe kotinda jibe mpela na mikila poto alandela basoin arécupere santé na ye makolo na ye ezala normal oleki avanda na chaise roulant bandeko na nga kovanda na chaise roulant ezalaka facile te eloko nyonso kozala nango besoin fo moto atindika yo oui bamosusu mpe bazalaka maboko ezosala ou bien bachaise roulante mosusu mpe eza soki ofini yo moko ekei ememi yo me eza pasi bandeko na ngai vraiment communauté na biso congolais to prier mpona ndeko na biso Sege Mignon
mignon maniata toyebi ki abetela biso baseben moko ya bien ka ndenge abetaka drum na ye bongo aningisela biso banzembo ya bien e bandeko ebele balobi peut-être badematch oyo yango baolinga balekise parce que badematch eyokani malonga te apaka banzembo bazulema banini me ndenge vraiment tobanda ozelela yango eyokani te selon baformation mosusu balobi bazolinga ji baolinga lekise par rapport ya balle de match mais est ce que eza ya solo baleson di mpe ezaka pasi mais ya important lo tolandela babiloko wana nyonso la famille ya important eza kotika ndeko na biso Serge Mignon na maboko ya nzambe nzambe ayokele mawa atala mabe na ye te ayokele mawa arekipere makolo na ye nyonso mibale malgré oyo problème oyo akutani nango vraiment esali pasi pe mawa information oyo bandeko na nga bo partager yango bandeko oyo baza na banimero ya Serge Mignon to ya famille na ye bobenga boyeba kosolola na ye bopesi makasi parce que bavisite na bino bakobenga na bino en tout cas ekepesa moninga makasi ata ningaki azala affaiblir mais na nzela na bino akozwa makasi epuis na nzela nzambe ya bapriere na bino nzambe akoyokela ye mawa et voilà bandeko na nga abonnez-vous, likez, partagez, bisous, bye bye.